Donc, maman a beaucoup de points de sucre qui nous Mouibi, aïe, baïbi na katia. Point ni point ni badi bala point ba mona mi bana ti. Ba plan la mona ande ba joyo o bala la mi doana. Parce que copain ba kota. O mona. Ngapona ngai. Na ba toa la mi ba sanga ba ngemba tia. O mona. Non. Muto kota kata foot market. Ameli ba champagne. Ameli ba whisky ndenge na ndenge akobeta mandenge ni. Atani même azui même couverture indien ou Israël. Atiango na se. Alali. Allez biloko ngeka lia asali ko ngeka sala mais moi tant on a zoya na la police avec singano bakangaki na la police tant on a zoya bakangaki na la police ndenge nini a se retrouver na kin marché aye na kin marché à côté kwa ndenge bato basomba la tiki bien akesi ko akeko lala alali na dépôt na bango tant alali na dépôt bango basisi makambo na bango na tongo ya lelo. Tant que ba fongoli ba caméra na bango ba moni ke mutalali na dépôt nde ba kei na dépôt wana ba bengi la police yaka mutalali na dépôt tant la police aye kokoko ala muka azoli ngola muka tant Moi, je suis de la presse en ligne, donc dès que j'ai fait certainement mon papier, puis j'enverrai au colonel. À quelle heure? Peut-être que c'est une image pour Mbote papa. Eza volcan à Goma te, mais eza bande ko na biso oyo balinga koluka te. Baza so baninga bazui bango ba komo penser pour na biloko baninga. Donc miyibi bayaki bana 21 pour bayi bana kin marché. Mais bande ko na ba bendi wana baza pe na bagwa makasi. Bango bayina bagwa po ba meka bakoti mais nzela ko bimeleza te. Bakangi moko mibale batikali kuna basali incendie po na influence na air bato mona milinga ba ke po bakota na désordre bango ba profiter bakima. Nzoka te bendien batimbeli bango na ba caméra ba yebke bazana kati ba batami. Donc bato ba na kati po na ngana kosenga soki bakangi biso moto to se faire justice. To beta bango même à l'agonie si mabake tika bango na hôpital et vous avez vraiment malam pour na bato wana. Bon. L'État congolais espoir vomez à la mingité. Combien de fois bakanga ba miyibi batika bango. Donc ce bakangi bato wana après 4 jours to mo bango libanda. Na yango bango ba bomaka batuti.
état de droit ezalaka te biso soki tobomi bango état de droit mpe ekipe biso te yango tomoni tose faire justice na bato na po parfois ekobanote ya baoyo bakotikala te bamiyebi bayebi ke bakozika te donc batie moto mopanzi bayebi ke air entier sandi ekoya na désordre tokota mpo toboma moto oyo bango bakoprofite bakima donc bayebi makambo bazosala. Article 15, quelle technique? En tant que jeune, en tant que Kinois, il faut que merci papa. Muibi aye baibi na katia. Poni badi bala poni babomona mimba na ti. Bapelo na mona ende ba joyo obala na mibi wana. Asa ko pa ba kota. Omona. Ngapona ngai na bato bala mibi ba sangana ba kembacha. Omona. Moko tambola boye. Moko mbao. Voici ma mille fois au passé. On va salir bien pour bénir mi ma bé. Va salir bien pour bénir mi ma bé. Mais pour la ngai. Mbote ato wana Delfo te ya volcan te tolamuki na ntongo boye toye toyokaka ke na kin marché ya Delfo moto epeli pareke miyibi bakotaki baye koyiba yango moya kobimeza te bapelisi moto mpo base sauve bayeba ndeni ya obima me basaka na kati me moko deja asa la police atangi bandeko na yo baza na kati batikali yango moni baosa banquête mpona kolandela moyibi amoni ke aza na esika obima te akufane kaka poso bazwi ye fuelo. Article 15, kala ingam kala technique. Tomoni lelo bon baye ko sala mababoy. Bande on a biso belé ba kono ba sala na kati. Atanke kino atanke mwana mbinza solo. Évidemment ko yo mona wana ngeni. Te bakoti sko bande on a biso na ba parler. Pona minute esika balia ka yango wana. Esika ba congolais belé ba sala ka. Soma je koti bango na ba parler ba fandi vraiment. Ba osula wapi. Lo bana l'état congolais asaka musala na ye na bato yo. Na moto azui wana. Ouais. Avec mes éléments pour être sur place, qu'est-ce que nous avons constaté? D'abord il y a ceci. Hier vers 21h, il y a un délinquant, un voleur, que je peux appeler un criminel, s'est pénétré dans la maison. Après qu'on ait fermé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont constaté que le matin d'aujourd'hui, ils ont constaté qu'il y avait quelqu'un qui était resté à l'intérieur. Après avoir constaté la présence d'une personne, on a alerté la police que nous sommes. Nous nous sommes transportés sur le lieu, effectivement. Nous avons constaté qu'il y avait quelqu'un qu'on a interpellé. Mais c'est quelqu'un-là ne s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est même arrivé à mettre du feu à l'intérieur de l'alimentation. Donc la situation est sous maîtrise. Qu'est-ce que nous avons fait en outre? Nous avons fait appel à nos véhicules d'incendie qui sont arrivés, on a maîtrisé le feu. La personne est à la police ici de Delvaux où on est en train de prendre ses déclarations. Est-il armé ou non armé? Non armé. Et après le constat fait dans les dépôts de l'alimentation supermarché, quel est le bilan? Y a-t-il tous les marchandises Pas tous les marchandises, mais il y a un dégât important. Donc il n'y a pas de perte en vie humaine. Le dégât est très important. Il y a mon OPG qui était en train de faire le procès verbal de constat. Je pense qu'à un moment donné, on va évaluer les dégâts. Mais un dégât très important. Ni était la présence du véhicule de la police, on devait quand même déplorer beaucoup.
même l'alimentation devrait même être incendiée. Voilà un peu la raison. Par rapport à ce qui se raconte autour de l'événement d'aujourd'hui, il n'y a pas prise d'otage. La situation est sous contrôle, nous-mêmes nous sommes là. C'était un délinquant qu'on est en train de verbaliser. On dit qu'il serait accompagné de quelques camarades. Bon, c'est l'OPJ qui va rétablir. Jusque-là, brusquement comme ça, on ne peut pas avoir la vraie version. Nous avons d'abord cherché à maîtriser la situation. Maintenant, ça reste la partie judiciaire. C'est à travers la partie judiciaire que nous saurons avec qui ils ont participé. Mais lui-même, apparemment, c'est une diversion. Il nous a dit avant qu'ils étaient au nombre de 5. Il y avait 3-4 autres qui étaient restés. Mais après la fouille, après avoir maîtrisé le feu, nous avons fouillé la salle. Il n'y a rien. C'était une diversion, mais il est là. Mais toutefois, on va continuer parce qu'il fait extrêmement chaud. On va continuer à faire des investigations, le constat et tout ça. Je pense que tout sera rétabli. Merci. Papa Oga, tout le monde a la police de Delvaux, on met un peu de service au salarié. Bon, là, on a la police de Delvaux, bakangi mwana nanga. C'est un peu la voix. Naya, on a la police de Delvaux, bakangi mwana nanga. Abunga ki lobby na ba 15 heures. Donc moi on a azobela ala diamant. Abandi depuis deuxième mois nde mwana bandi ko bela aza na âge à 17 ans. Attends âge de 17 ans attends na lycée ITC Ngaliema. Lobby l'air toye na zonginda ku 19 heures na moniete. Na moniete na tuni bango baza ba yebisinga abimi awa amatida petite akoko bimandengo wana azongaka azongi mais azana ba azandi traitement azana ba kisi moko azomela kisi ya notre pile po babandaki d'abord na alors abandaki na deuxième mois tango azui traitement basali schéma neuro pour la mémoire naie et se connecter na nzoto parce que tant to banda ko beta ye to yeba kite kezandi wana tant to banda ko beta ye ba ata obeti azo sentir que mais to que un hôpital ba na malaria 3 4 plus donc le côté est touché déjà cerveau to landi traitement ayoki moi calme akomi ko joie kisi ya notre pile ba komelie azomela mais lobi abimi nenga bimaka tolukiti tomoniete na tongo atango nazoya na la police avisingano bakangaki na la police tango nazo bakangaki na la police ndenge nini hop a se retrouver na Kin marché aye na Kin marché à côté kwa ndenge bato basomba ka la tiki bien akesi ko akeko lala alali na dépôt na bango tango alali na dépôt bango basisi makambo na bango na tongo ya lelo tango bango bafongoli ba caméra na bango bamoni ke mutu alali na dépôt nde bakei na dépôt wana babengi la police yaka mutu alali na dépôt tango la police aye kokoko alamuka azolengola muka te tango alamuka moni bango ale a se paniquer la police batumbi ba carton babwaki kuna po milinga wana soka moni milinga nde abima nde la police ko tango basemi milinga wana abimi aye bakangie tango bakangie ale batuni ndenge nini o naza na mutu ndenge zo sala bandi ko bango boza combien ils sont tozali 5 4 personnes atangi kalala leki na ye tete leki na ye atangi espoir grand frère na ye atangi na mama moko azali awo ale aza kuna na plafond la police bandi kuluka na plafond amoni ete amoni batute baye na mais eloko ezo sala nga pa c'est ndenge nini na motu na mutu eza ndenge wana mutu wana tango banobela mutu makile ezobima na matoyi banobima na matoyi babetie na mutu makasi service à la police eza soko kangi mutu criminel bo maîtriser soko bokangi bakangi criminel et azana arme te azana militaire alali et puis ni objet moko ya mabe bo bandi ko beta na wana zo déplorer tozana état de droit la police il faut boza na spécialité à soko bokangi mutu bo interroger ye bo tendeng bo sikoyo na mutu sikoyo basi ba beti wana ba betie na mutu wana maladie mentale na kosoka pia wana zo senga
toza na état de droit tosenga mokonzi ya mboka asala état de droit la police asunga biso mpo na minute oyo ngani aza na choc ya mwana azobela bato yana omoni toza ntango abandi kobela ntango asali azwi malaria eza malaria 4 plus nakende na hôpital ngai naza monganga te nakendaki na ye na hôpital batraite ye babi tosala système ya schéma neuro nayebi te po je suis pas du domaine schéma neuro mpo nde ekomaîtrise ye basali biso ordonnance tosombi bakisi babandi kopesa bapesi bakisi ti nde aye komaîtrise akomi mwa calme mais aza na bamwa perte moko ya mwa mema otuni ye likambo ya répondre ndenge otuni ye likambo ya répondre otuni ye likambo ya répondre ndenge mosusu toza na ordonnance ya banini wana ntango na yawa nakendaki ti na hôpital kuna topesaki bino ordonnance oyo bos ezali moto wana aza assistance ya nani ya eza centre aza assistant centre eza na istemaf mwana na bino akendaki koseretrouve na depo ndenge nini po biso toyebi soko okomi na kine marché depo liboso nde yango batekaka biloko mpona koleka na nsima kozala motu oyo asalaka na kine marché parceke ye akendaki kokóma na depo kuna na nsima ndenge nini mpona ekomake alala kuna aseretrouve lelo na ntongo. Ouais, tu as bien posé la question. Kine marché eza marché baza na sécurité soki bamoni motu sipe fo bakanga koma moto akotaki na butu baye komona ye na tongo epuis bino boye ero soki ezalaki affaire boye komona ye na tongo ezalaki ya moto balinga babenga bino na butu mais boye komona ye na tongo akotaki alalaki sécurité na bango omonaki te ntango akoti kuna akoti lokola kilia aza parce alati propre aza mwana akoti kuna alali na depo na bango mwana no aza na age aza na 17 ans atangaka na ITC Ngaliema aza na 17 ans na ITC Ngaliema mais depuis deuxième mois tisukaki classe te mpo akokende tozaka kovandisa ye mais azobele fo oyebi ke problème ya motu esengaka mbongo ebele peut-être toza na bamoyen ya kokóma na kosalisa motu te tosenga bakonzi basunga biso bazwa motu na bango bato babeti aza congolais babeti parce que aza congolais mpo na un étranger ase retrouve na dépôt opesi babeta ye ndenge wana est ce que biso tokokende na inde mutu na biso azali na inde congolais basali ndenge basali mpe l'état na biso policier na biso akokosécurize congolais asécurize congolais te apesi avantage na un étranger abumi eloko nini abokutaki na munduki soki azali kimeli fo bamona ye na munduki bamona ye na mbeli kakule biloko ndenge bamona eloko te soki yo okei kointerview soki otali mwana wana otala ye na maboko okomona ke tokangaki ye basinga okomona awa tokangaki basinga basikatisa singa ezali puisque moto akokarde ye azalaki te papa omeka mpe koyebisa biso touti komona papa auti koloba wa papa ya mwana yo za nani ngai naza papa kulutu ya mwana mwana wana azobela mutu do avandaka sous surveillance lobi lokola papa azalaki te mama azalaki te mpe yaya na ye oyo agardaka ye azalaki te c'est pourquoi mwana wana abimi kobima bimi tozali ka koluka ngai oyo basignale ngai ke tozomona mwana te ngai bozomona oyo te akei wapi bokende noki bobanda koluka puisque boyebi ke mutu wana mutu na ye ezosala bien te azalaka aire moko kokopesa mbota andimi aire moko boye abandi koloba na n'importe comment et puis nazosenga ke l'état atalela biso likambo yake bozokanga mutu ya maladi bozobeta mutu wana aza normal te bozobeta pe na mutu oyo ezosala pasi eza mpona koacheve ou bien mpona kobongisa papa boyebaki ke azobela maladi ya mutu mpona nini bomemaki ete na clinique moko azala un peu garde na kati ya clinique wana très bien otuni mutune ya malamu mwana wana abandi kobele depuis février tomemi ye na centre moko quelque part esika ya istem esika bazali kosoigne ye ntango tomoni ke akomi kozonga mwa normal nde bakomeli biso sikoyo bakisi ata ndenge aza boye il faut bapesa ekisi amen il faut bapesa ekisi amen puisque soki kisi ameli kisi te bokoyoka kaka bandi lisusu des ordres mosusu na kati tozopesa ekisi selon munganga ndenge alobi ke bopesaka kisi selon makoki oyo ya biso toza na makoki ya komema ye na bahôpital oyo bazosenga chere te puisque le moment est difficile. Merci. On peut koyebisa biso eleki ndenge nini? Ok, merci. Je félicite
toujours le général Kassongo, na commandant district, na commandant intervention mobile na mission Mbata, major bienvenu, Toyaki, na Delvaux, bali ba criminel ba koti. Et to comme kuna kuti criminel azalaki te, ko kuta mutu oyo ndeko na biso moko azana na mutu akwa trouble mental. Koti kuna se kamfaki to koti to sali pe osenga ki police sala. Nde sala ki yango et se maîtriser. Tango se maîtriser na balema to ezalaki mais ya makasi ezalaki dango te. To tche kimia na foot market, je pense que l'autre mot ezalaki dango te. Non, Azan il n'a pas d'arme, Azan a arme te, Azan est l'autre mot côté. Azan a arme te, Azan est l'autre mot côté. À partir de kuta kiye na likolo nde to senga ki moya ko quitter na se to jipe ayaki mais to comprendre Azan mutu oyo Azan mutu ya trouble mental. Papa ba on déplorer à Betami surtout na mutu non mutu côté ya kata foot market ameli ba champagne ameli ba whisky ndenge na ndenge ya kobeta mandenge ni atani même azui même couverture indien ou Israël atiango na se alali alai biloko ngeka lia asali ko ngeka sala mais bande ko na biso ba indien okoloba ni na bango parce que na ko loba surveillance na bango eza makasi te po mutu akoti alekani ti wana alali banda lobi alali donc ceux qui la police ezalaki te bandaki basala ndenge ni. Ok, ça va diffère. Ça peut être un peu moins négligence mon qui est là. Bazana ba caméra de surveillance est là. Les deux caméras de surveillance est là. Caméra de surveillance est là. Où est contrôle là? Alimentation, il y a biloko da bango ezali. Siko moleti. Oui. Moto epeli na kaso débité. Ye moto epeli ça qui to ezana na pesa. A ce qui flamme na ye. Tango ye azu carton ba liberté ezali kuna yenda pesi moto. Pe a expliquer biso bazali 4. Bazaki 5, il y a 4 verticales. Mais après vérification, tant que tu sali, autre que tu sala. Tu vas découvrir après ça ton moni. Et là, comment ils allaient quitter? Azaka yé moko. Mais à distribution à 4 personnes. Tu sais la police nga sala, oh nga tanga, oh tu tanga tu sala ki yango. Mais azaka yé moko. Tu vas comprendre les problèmes à mutu. Ezaki ka eloko esalemaki, bon, ban famille ba yé, ba baza mikande ya ndeko na bango liboma, ba yé, azam peu trouble mental quoi. Aïeba la kisangona niveau ya police est na acquis des droits et ça musana. À part ça autre ngoto lo bango. Conseil ni no pesa na famille na ndenge ke bazana ndeko na bango za na trouble mental mais abimi alali libanda tie comme akimwa ba dégâts weza. Merci maman. Conseil na ko pesa na famille zani. Tant on moni ndeko na yo azana problème ya trouble mental, il faut regarder. Tout le monde a quand même la chambre de batika ngo polele ilikiwa pona batwana. Bozi bo garder mutwana pour ça un peu bien. Dans la comité dans la grande société à Biloko wana au moins c'est comme la problème sérieux et une négligence à famille pour batiki mutu pas bel liboma mais ce que comme le ministre a comme le député a comme le PDG ou homme d'affaires moko boy il gars que vous allez ndenge wana te olade benga ba ko fuka melaye mais te ba mona zui trouble mental ne ba sundoli. Merci beaucoup papa.